Shalom, 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 bien-aimé dans le Seigneur, na pesi binombote, na kombo, na Yesu Christo, kombo, na ngai Philippe, na vandi awa, na mboka, ya Belgique, mais nazali prédicateur, na yepete, to bon de la ponatina, et en mboka pete, l'heure est grave, ba complot internationaux, ezali gravissime, na lolenge, au moni denge totie, na titre, na biso, ndekonanga, yango nde to yepete, to bon de la pete, to déjoué, ba tanta nyonso, ba complot nyonso, monde ezali ko bongisa contre les Congo, bazali kolinga ete baseme le chaos, balingi ete makila ya batu etanga, yango nde toyepete en tant que ba chrétien biso tokoki kotalango na mosikate, il faut to s'impliquer, yango nde konanga, eloko ya liboso soki oye o s'abonner nano, bo like pete YouTube à sentir ete batu bazali pe bo partager pe bo inviter pe bande konsusu yango nde toye pete to bon de la pete Nzambe asala pete Nzambe asunga yango nde tozali na série ya ba prière mingi yango nde bozala à l'écoute pete bo to ya to sangana to prier ata kutu oyo prière oyo okoki kozongela ngo ata mbala ebele de kolanga pete to bondela pete kimia epesemela na mboka wana ngai moko na banda programme oyo depuis 2018 na priaka na bondela kapo na mokozi ya mboka na bondela kapo na mboka yango nde Seigneur alingi ete na associé bino ete pete to bondela ensemble ndeko nanga programme na biso ezaka mulai te tozalaka kaka plus ou moins 20 minutes kaka problème ezali wana ezali ete tozala ensemble car l'union fait la force yango wana ndeko nanga. Et dès qu'on a disposé liboso ete tokota na combat tokota na prière et en mode tokota dans nos passages bibliques nasima tokota na prière au nom puissant de Jésus. Bible et le Bible, Romains chapitre 10 verset 13, car quiconque invoquera les noms du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Amen. Et Bible le était onyonso akobele lanzombe akobika onyonso akobele lanzombe bona mboka ya Congo ekobika yango nde toyepete tobele lanzombe yango ko invoquer ezali kobele lanzombe kobele la ilingi koloba tosenga secours ya nzombe tosenga intervention ya nzombe pete nzombe asala ete tozali komona ete ba complot ezali mingi mais maloba na nzombe ebakisi biso elobi ete soki ba former ba complot wana et outi et pas na ngai nzambe te yango nde tozali koya po ete tobele na nzambe loboko na nzambe e détruire yango biso moko pe tokota na bitumbana tokota na prière ya combat spirituel pona ko détruire oyo nyonso banguna bazali kobongisa contre mboka Congo eyiba ata centimètre moko te ya mabele ya batu Congo eyiba mutu te Congo ekenda ko provoquer mutu na bitumba te ke lokola bokende ko provoquer biso yango nde tozali koya ko répliquer yango nde toko bonde la poete justice ya nzambe ekita confondre ba nyonso ba mosusu tokanisaki ete me bazali baninga tala ndenge na mabele na bango bakomi ko former ba rébellion na bamboka la bango ba mosusu tokanisaki ki bazali bandeko na biso ete tozali kolia na bango tozali kotombola na bango zokande ba rebelle zokande ba collaboraka na ba rebelle yango nde nzambe asa bandeli déjà ko confondre bango yango nde ezosenga sikoyo yo na ngai tosangisa prière tobele la moto etumba yango to anile yango ndeko langa bazali ebele ya bamindele multinational yango nde le Congo se retrouve seul devant
devant toute la communauté internationale. Yango de bazali ko bomba manasimana, mais ezali bitumba lokola ya David liboso ya Goliath, bango bazaba Goliath, mais biso tobele la Nzambe ya David, kwete Nzambe a écrasé bango, Nzambe apesa bravoure na mokonzi ya mboka, apesa bravoure na mapinga, apesa bravoure na bawazalendo, Nzambe a frappé bango na aveuglement toko bondela ete mabele ya Congo efongola munoko mais la bango nyonso ba nyonso bazali koya koete pona ko agresser mboka ya Congo babima vivante makila la bango eko na mitu na bango moko ete ba volcan et bibela bango ete ba sende bibela bango banzoye bibela bango. Au nom puissant de Jésus, peut être na armée Nzambe nyonso ezalaka. Yangonde de konanga, est-ce que tu es prêt? Et c'est tout bandako bon de la sasa et puis alléluia. Tozwa katango mulahite mentoye na intercession spéciale oyo kwete tozali komona mabongisi nyonso o bango bazali ko bongisa me baleki Nzambe te. Bible lobi était celui qui est en nous est plus puissant, est plus grand, est plus fort que celui qui est dans le monde. Yangonde guerre oyo ezali pe bitumba spirituel. Est-ce que kokozwa tanayo to kumisa na Nzambe oyo oya pesibiso initiative oyo Nzambe oyo apesibiso temps oyo Nzambe oyo apesa ba Congolais mabele wana Nzambe oyo apesa ba Congolais bozwi wana oyo bazali ko convoiter to kumisi Nzambe Nzambe munene Nzambe na bomba Seigneur soki na yote tulingaki to kutana te dekolanga zwa temps pesa ete to bon de la tobe to bon de la Nzambe. Alléluia. Merci le roi de roi, merci le Seigneur de Seigneur, merci papa ete o sangis biso ete biso to belela yo Nzambe o sala mabele ya Congo to pamboli yo Nzambe o pesa mabele ya Congo bozi o bazali ko convoiter na mokili mobimba balingi koya kokote la kala na madusu babo mabatu ete bazo bozi wana au nom de Jésus. Et pourtant porte ya mnene ezali efungwami ke onyo swaza nango posa ye la kota na porte ya kato yo kana yo gagner ngape na gagner balingi te hangonde. Seigneur notre Dieu Nzambe munene Nzambe ya justice to pambolio Nzambe munene Nzambe nanguya. Est-ce que yozali wana ndekolanga kovanda te yeri ya boye kovanda te alingete mutu nyonso alata kanda ya molimo. Alléluia. Kende na gauche Seigneur alobaki na Ezekiel mwana na mutu va à gauche va à droite. Alléluia. Na ba prière ya boye kende na gauche kende na droite elata kanda ya molimo okotanga ngo na mukanda ya Ézéchiel 21. Alléluia. Kende na gauche kende na droite ndekolanga kumison Nzambe totombolie. Alléluia. Tozo tombola Nzambe na mabele nyonso ya Congo du nord au sud de l'est à l'ouest na ba institution nyonso totomboli kombo na ye. Alléluia. Totomboli kombo na Nzambe kombo na Yesu Kristo kombo ya Yesu Kristo etombo mana Congo mobimba tomona mokonzi ya mboka saka bamboka wana na maboko na Nzambe. Seigneur tozali ko rappeler yo ete mokonzi ya mboka se akonfia yo mboka oyo Nzambe tata monsantu Nzambe mnene. Alléluia. Alléluia. Et la kende qui était Seigneur apprends-nous à prier ayebisa bango boloba ete que ton règne vienne tozobele la réunion Nzambe na kati ya mboka Congo. Alléluia. Du nord au sud de l'est à l'ouest ete tozali ko confier lisusu encore une fois mboka mobimba ya Congo ete Nzambe a régné. Alléluia. Ba terroriste ba régné te ba voleur de minerais ba régné te ba miyibi ba régné te et bato ya motema likundu ba régné te tozobele la réunion Nzambe au nom puissant de Jésus. Papa régné na yo topesio contrôle ya mboka Congo zwa contrôle ya ba institution nyonso zwa contrôle tala maponami ezali kosalima mais ba mosusu balingi ete baseme la terreur baseme le chaos. Alléluia. Papa yonde zwa contrôle ya mabele wana au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu es là mon frère ma sœur que ton règne vienne. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur tozali ko bondela. Alléluia.
Alléluia. Bible le vie était que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Topesi encore une fois de plus. Mabela Congo, institution à Congo, ma peuple congolais. Vos unions sont aliko convoité, vos aliko belela et pas une zombe. Et que Seigneur notre Dieu, et que ta volonté soit faite. Volonté en zombe. Tous obéir la volonté en zombe. Est-ce que tu es là mon frère? Est-ce que tu es là ma soeur? Obéir la volonté en zombe. Volonté yabate, yabarwandete. Volonté à Mindelete, volonté à West Africain, alléluia, tous obéis là, volonté en Zambé, papa, malheureusement, le but était que ta volonté soit faite, volonté nayo, Namboka Congo, alléluia, au nom puissant de Jésus, volonté nayo, volonté, volonté ya ba mi buanate to sengi volonté na yo alléluia bien-aimé tozo sengete Seigneur azwa contrôle mobimba ya mabele na Congo alléluia et en particulier na est ya Congo alléluia zambetata alléluia Seigneur notre Dieu to sengi justice na yo to sengi justice na yo zambetata yango ndetina obisoto yeli oyeko senga na yo Seigneur notre Dieu justice na yo justice scénario, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et Seigneur a frappé d'aveuglement. Il nyonso à Congo, va infiltrer nyonso, va traître nyonso. Alléluia, papa. Frappé bango d'aveuglement. Au nom puissant de Jésus, bondela. Bondela, bien-aimé dans le Seigneur. Et le Seigneur a exposé bango au nom de Jésus-Christ. Nyonso bazali kosala ete bakanisi ke bazali akobombama. Nyonso ezala exposé ba service ya renseignement ete bazala toujours au courant. Alléluia. Ba service nyonso ya l'État amona. Alléluia. Zombetata. Lo lenge au frappaki l'aveuglement. Ba soldat syrien tanga kendeki et peut-être ba côte na Jérusalem. Alléluia. Zombetata. Et disait à lui était Seigneur frappe-le d'aveuglement. Alléluia. Basaliko tambola basoda rebelle basaliko bakeko se retrouver en pleine Samarie. Seigneur notre Dieu. Alléluia. Yango tiketi nyonso basaliko sala bakanse ke basaliko bomba. Seigneur frappez bango d'aveuglement, frappez bango d'aveuglement. Au nom puissant de Jésus, frappez bango d'aveuglement. Na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Alléluia. Ete bawazalendo bakanga bango au nom puissant de Jésus. Ça évite aux hommes de la été. Seigneur, appelle sa bravoure, appelle sa autorité. Alléluia. Appelle sa makasi. Naba institution, union, samboka, kobana, ya présidence. Alléluia. Et Zambé, appelle sa président, makasi yasika. Appelle sa vision yasika. Alléluia. Appelle sa alléluia, Seigneur, touchez bango, alléluia, pesa bango makasi, bawazalendo, bondela de kolanga, tozo bondela zambe a televisa bango, alléluia, zambe a pesa bango, makasi extraordinaire, parce que bitumba ezali bitumba moko normalité, ezali zambe azali zambe a justice, papa, et justice na yo, tobele di justice en zambe, bondela, bien aimé dans le Seigneur, tobele di zambe, alléluia, papa, Bible était quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Yangonde, namidia le loto, et peut-être invoquer zambe, alléluia, papa, kota bitumba oyo, yaka kolo, tobele lio, Seigneur, notre Dieu. Na place oke moko zazo kokate, na place oke barme vazo kokate, na place oke pawazalendo vazo kokate, alléluia, na place oke ba service de renseignement vazo kokate, yonde okota, corona bikamwa, zambe, corona bilembo, papa kota makambo oyo, tina otoyeli, totangi ete quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sauve la nation congolaise. La nation est menacée, Talaba menacée et belée, Talaba complot et belée. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, Papa Kota Makambu Oyo, alléluia, Malubanaï, et le bisus était, sa main est élevée et que sa main manifeste sa puissance. Au nom puissant de Jésus, tu bénédié, tu invoqué qui a utilisé puissance,
contre Bayini Nyonso Yamboka. Au nom de Jésus, Papa Loboko Nayo, et neutralisé, écrasé, alléluia, par rébellion Nyonso Ana, écrasé, traîtrise Nyonso, écrasé, infiltration Nyonso. Au nom de Jésus, élève ta droite, Seigneur. Alléluia, Seigneur, notre Dieu, le Boko Nayo. Et neutraliser bakao nyonso o bango bazali ko préparer eva o nyonso bazali ko luka ete makila batu etanga papa makile tangate alléluia Seigneur notre Dieu abongisi na bango nyonso échoué le lenge o bateli mokozi ya mboka ti lelo azali est mort vivant azali mutu moko ke bate baboma ye bandaka oso lakisa bango munene na yo alléluia nzambe tata loboko na nzambe tozo senga. Et le boko d'ensemble est neutralisé, plan diabolique na bango, plan na bango nyonso échoué. Au nyonso bazali ko sala calcul na bango échoué. Au nom de Jésus, il est écrit que toute arme forgée contre vous sera sans effet. Tout déclaré, arme nyonso ya banguna. Stratégie na bango. Au nyonso bazali ko sala contre le Congo échoué au nom puissant de Jésus. Échoué au nom puissant de Jésus. Alléluia, Papa Téléma. Abalo boko na yo Seigneur esala minene omi monisa Seigneur Kao esale maté élection et les camarades va proclamer président et le comme côté esale ma yango tozo senga ete Seigneur a frappé bango na kobanga ekende na kana bango au nom puissant de Jésus yango de tozo belela les prières il y a retour à l'esprit du temps nyonso bango ba bongisi minduki na bango ba programme bango et tourner contre bango moko qu'ils ne parlent pas le même langage alléluia qu'ils ne s'entendent pas au nom de Jésus pour natina ya Congo ba yo kanate ba la diviser ba koma kofundana au nom de Jésus tobele nzambe tina otoyeli et tobele nzambe a intervenir alléluia retour à l'expéditeur au nom de Jésus tout belé la été ba basali ko luka kaona alléluia makila ya peuple congolais et ko ennemi tout na bango malédiction elanda bango elanda na ba famille na bango au nom de Jésus pété Congo et que ko provoquer mututé au nom puissant de Jésus retour à l'expéditeur alléluia va complot na bango et zonge na bango au nom de Jésus to déclarant nyonso sans effet au nom de Jésus va complot nyonso oh beleli alléluia to déclarant sans effet au nom de Jésus to condamner yango au nom de Jésus-Christ to condamner yango au nom de Jésus-Christ alléluia Père de gloire. Oubliez le Bible, Luc chapitre 10 verset 19, le Seigneur a dit que je vous ai donné le pouvoir en tant que ban ensemble, Seigneur a sapé ce pouvoir. Ba geste nyonso ezali ko compter, a dit que na pesi bino pouvoir ya kotombola likolo ya banyoka, likolo ya bankoto, likolo ya puissance nyonso ya ténèbres bitumba oyo ndekolanga ezali pe na dimension spirituelle. Yango de tozali ko ya ete to bondela nzambe, tozali biso koto tozali na ya nzambe bango kuna ezali ka ya diable yango nde to banda ko nyata ba programme na bango nyata alobi ke vous na pesi no pouvoir ya ko tambola ya ko écraser tozo ko écraser ba programme na bango au nom de Jésus bondela bien-aimé dans le Seigneur tu écraser ba programme na bango tu écraser Satan tu écraser puissance nyonso ya ténèbres o etele merimboka Congo ba puissance nyonso alléluia ya ba multinational nyonso to tambole likolo na bango to zi supériorité domination likolo na bango au nom de Jésus yango ndetina ya verset wana ya keto onyata likolo ba keto autorité au pouvoir au domination au nom de Jésus-Christ un miliwana baya ko konzate na Congo au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus alléluia nyata na kombo na Yesu tozo nyata pouvoir ya Kagame na kombo na Yesu tozali ko écraser yango to écraser ba M23 to écraser ba mouvement oyo bimi ya sikawana avant kutu ebima avant kutu esala to pasi yango ndeko nanga kotaka ba prière oyo alléluia attaque na temps na yo libre alléluia okoko zongela ba prière ya boyo bondela pona tina mboka ou bien ba prière personnelle
esengeli ete baenemi tozala ebele mpona kobondela mpona ntina mboka nemi abondelaki nga basalaki nyata au nom de Jésus toécrase baprogramme na bango nyonso au nom de Jésus abongisi na bango tonyati M23 toécrase bango au nom de Jésus to repousser alléluia guerre ebima na frontière ya Congo ebima ezala na kati ya mabele ya Congo te to repousser yango au nom de Jésus guerre libanda Congo déclaré yango nde tozobelela Nzambe ete Seigneur akota bitumba oyo Nzambe tata akota bitumba oyo au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tu écrasé yango, tu nyati yango, mabongisi nyonso ya monde ya ténèbres, bachanda na bango nyonso, tu nyati yango, alléluia. Et sa parole est aussi comme un feu, tu allais quoi allumer le feu. Alors bakina Ézéchiel, mwana mutu, déclare le feu, allez prophétise le feu, tu ozoko prophétiser moto, tu allais quoi déclarer moto, tu pelisi moto. Tout mamisala nyonso ya monde ya ténèbres ezali kobundisa Congo alléluia injustice au nyonso alléluia au nom puissant de Jésus alléluia toyaki mpona kobondela ete Nzambe akota bitumba tozobondela ete que le Seigneur venge le sang innocent alléluia le sang ya bakongolais bakufikaka na mabele na bango Seigneur notre Dieu alléluia venger makila oyo makila ya innocent Seigneur na kombo na Yesu Masia venger yango Nzambe tata batu bazali kokufa ti lelo alléluia kaka pona batu bazali koya ete bayiba kaka minere au nom de Jésus loboko na yonkolo epambola Congo epambola tozobelela tobandi ko déclarer siko bolamu mpona tina Congo bénis le Congo au nom de Jésus pambola mboka wana na kombo na Yesu Seigneur kota loboko na yo et multiplier kutuba ba minere wana et se multiplier comme juste belé ba découvrir kutu misusu o kutu kenano ba découvrir te pambola batela pesa kimia au nom de Jésus ma belé wana na maboko na yo alléluia papa sala papa intervient car tu es Dieu nyonso pona lokumu na yo au nom puissant de Jésus. Et maintenant le Seigneur te le baki ete tozali mulai pesate to komi na suka est-ce que toko komi sans Nzambe oyo asangisi biso susu na intercession oyo pona tina mboka Congo. Merci Seigneur, le roi des rois, le Seigneur de seigneurs, Seigneur notre Dieu, pesa biso makasi tango nyonso totelema apa toucher lisusu ba oyo bazana no mosika ba oyo nanu ba yoki sango oyo te papa baya ko rejoindre biso ete tobondela. Merci Seigneur notre Dieu, ba programme nyonso au spécial na maboko na yo Seigneur intervient pesa biso makasi telemisa biso na kombo na Yesu Masia. Que le Seigneur de Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde la grâce en abondance. Que le Seigneur tourne les regards vers le Congo, vers toutes les institutions de l'État. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Kota makamboyo. Agis Seigneur. Alléluia. Nzambe tata batu bakufate. O nyonso bango babongisu wana ezongelande bango. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Nzambe, merci de konanga le lenge on demi ete to yako bondela na ibsa kwino kenga na banda ki musala depuis 2018 yangonde yaka pe nanga ito bondela ekozala ekosila te pete bayine ya Congo bakosila pete ki tozana programme mana yako bondela pona tina Congo tous les samedis à 18h yaka ete to bondela. Merci de konanga ndenge oye samedi prochain to kutane susu na micro tansusu oyako banda sima na micro ezali wa binomote Philippe Uta Anamboka ya Belgique nde konanga bo s'abonner nanu bo partager bo liker bo commenter bo inviter pe bande konsusu ete samedi nyonso ekoma penza ke tozo pelisa moto na lingi pe ba commentaire na bino boko kuta na description ba coordonnées na biso nyonso ezali wana soki oza na posa ya contact pe ba coordonnées bancaires ezali bosunga pe musala na Nzambe ata kundenge tozali en direct boye na symbole wana ya dollar okoki kopesa contribution na yo pona Seigneur yo contribution wana bo pesa ngo na symbole pona mboka opesi yango ozo landisa ngo na liloba
que Seigneur batela mboka na ngai, Seigneur salaboy. Bosunga ete ngai na ko bondela pona yango ete Nzambe amimonisa. Soki yo ozalaka na kati ya mboka kuna ozolanda tindela bandeko bazali bana mboka balien. Soki yo ndeko ya libanda ya mboka ozolanda intercession o tindela bandeko o bazali kuna na kati ya mboka lien ete samedi nyonso to banda kokutana. Tanto komiwana to komina suka to kutani susu mukolo a samedi prochain nangonga 18h heure ya Paris, heure ya Bruxelles. Au nom de Jésus, amen, 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 amen.